sur Libanga TV. Hein? Libanga TV, abonnez-vous massivement sur Libanga TV. Merci beaucoup et salutations à Patrick Nzenga. Salutations à la joie de Pichuna, l'hymne national, Motema Papa Aimé Nakata Paris. Hein? Salutations champion Kaemeno Wabana et coucou à ma maman chérie, maman Kati Bakissa. Voilà, merci beaucoup. Aujourd'hui, je reçois Soraya. Hein? Soraya Mpiana. Soraya la correction. On a bâtiment c'est on a baptisé pour na fouli mikolo wa foula marara. Donc journaliste liboso et ambassadeur donc balana liboso les gars na TV ça n'est pas bâtiment c'est. Et donc voilà, ils en a TV kine ça na YouTube. Donc voilà, hein? Donc boyamba yamba na émission na bino vraiment pour lelo penza akoloba. Pour avoir des émissions vraiment VPP hein. Donc Soraya, tous en a une émission. Voilà. Bonjour. Bonjour. Bonne santé. Santé bien. Voilà. Soraya, le toyembe une émission to le belande mingi musala oyo sala pour batu ba yeba pour oza émission la vérité pour les et belé batu ba lobi ba PD bazaka bandumba ba PD bazaka ba moins sérieux surtout bino ba PD à basi hein donc bozakande ba moins sérieuse bozaka bandumba ba lesbienne ba moins sérieuse hein donc ba lobi bozaka na mibali mon côté faut que 2 3 4 5 5 na ban et fan de limabe. Pardon, bato pe bakosi pétain. Bato balobaka eloko bato o ba o mona na miso. Bato bakosi tin ezaka ndenge na biso kande tozala kaka. E ndenge na biso ndenge tozala kaka. Tozanga to mona na biso atozana mobali moko. Ofo o krake susu mususu. Ozana wana olembi wana te ofo za sono mususu. Bato bakosi ndenge na biso ndenge tozala kaka. Bato ngo wana bakosi te balobi vérité. Est-ce que mibali balandela bino nini? Vous savez, mibali musunga na comprendre te mona yo zana mwasi mais aoboya mwasi ola ne ka PD. Oh, mobala olanda ndenge nini? Amona mwasi oche mal à l'aise. Hein? Surtout mibali bela bakomo boya bongo basi normal hein po bakomo la bango ma PD po abi ça a vivre na PD a rosani à l'aise. PD oche à l'aise, PD zo sala mamunyoso. Au moins si coûte original ko sala te PD o sala. Nini? Nous sommes tous les bakaka. C'est mission VPP vérité pour les hein au moins ça ko sala te ça maramoni no PD o sala ngo. Ma mususu moi ça ko kangote. Neche ma mususu moi ça ko kangote neche yo za na mobile na chambre. Hein? So mobile na yo. Ah mobile na yo so alinganga ata 5. Hein? Ata 5, ata 10 ko. Oh CDE. Yo mobile ça mobile asimbo o boye pété. Nambeto osala boye bete so ayeko suko PD saka ine yo nda bongo mobali penza kena o 5 ku 10 ku quand la sima ndebo pesa kana bino na nisu wana na sima wana 10 ku penza yo po fandi ka ndongo fandi bo ya mute fongo me koma munene bongo ya no linga te mobala ki make libanda no sala nyoso to akokisa bezo no po ke libanda te ba ke yibila ngaye surtout nga manga na sala surtout nga na sala ba jeter na mibali ya nga mibali sai pa nga na kangaka ka boy nga kuna sita mobali tina mabinzi yo so mona mwasi linya sa sita mobali tina mabinzi ayo ko ngokela ti menga sura na sala kango pinza so mobali okima mama na fi mobali tina su tina se mama likamangu ku mama zambila ngai au moins to kanga bango bakokana monte basi ba non qui cité bon so ba PD bazaka na kisi bakanga mibali na kisi yo bezaka nango ki cité ezana nango ki cité mama ka biloko kana tangelo wana kota mbetu na kota kolinga na mobali na kolia na ye mamunyo so tout on atangi wana to ba mobali oki matin mo kanga mobali eza ki cité bato ba lukuta kisi nini oba kino simbila pina mibali kisi penza na mono bako maboma akosi mobali kisi te nandeli oyaka mbala moko ese bino bobana na ndeza ka pende mwasi na mbala bazala ka penza babandi na nu penza na ndenge zaka ti bakoma na ba système wana ya boyebi ya ba rapport sexuel fu bana na ba caresse bino bokinda nango biso kutumba pende biso ne ba kolo na ngone biso biso ba kolo tendresse biso ba biso so sala ngonde nde to sala ngo
nga se na zipe na mobali na banda ke pensa na bande banda na lembulo ti banda na zolo ti na matoi na bandi na matoti na place à la toilette yo ko ntima ko sala ngobu et comme ça mobile tu te places dans la toilette à lembulo nga ti côté wana moi sinya ko sala ngobu mais nga pede na sala ngo na bandi na ondisha wana na bandi na sirisi de susu na toba na tia à l'aise na lambele de susu na tia yo ke biloko bela lié pour à récupérer souple pour ezaka musala yo no le sa mobile na nzala en sens tem faut lire sa mobile ko lambele pinsa o lambele la soupe pe mobile ya to pose sous force sous ma case manga mabongo yango me yo mona nga sora babenga nga babi o tika mobile na sora ya wala ndokite akobe na mobile na to ya no ki ndokite ezaka babilo mombo e bendaka mobile yango mona mibale na bakima mo basi na ba osia nga ko tangina manga mobile sana ba yo le la ba changer nde yo boto la mibala bato mama na boto la tena e bo se mobile yango siko ningenza na mobile yango siko ningenza wana yo négliger nga sora nga lokoti na nga ye nga talaka na ngati na mono négliger nga na lokota na nga ye yo pe olinga de combien de mibali depuis banda vie nga to ba kishasa mbumeza nga te sikolo yo linga mibali kishasa mobimba mais obike mibali musuba wala na ba poto wana ba obanga ba c'est que moi so azana et tout terrain te mibala poto ba banga na ndenge nini ba banga ni lo monte po nga sora ninga na sala boy bien sûr na sala na bato na ngebele mena sanga moko na lingaka ba kantene na lo banga boyete mais moté mato zana mibala ebele mais ozala moko pe olingaka po ozala ezala kana ngope na bango nyoso na bako koma au nombre de combien oyo bima na bango na ebite base belé po se mina tanga awa base belé mwana tanga peza ba ebele déjà ba beta yo zuwate babeta nga zuwate babi ke série moyo tutisa mibali balaki so penza tina Molière papa Molière Soraya tutisa mibali pango ça na un problème ezate hein Soraya mpiana donc Soraya la belle tutisa mibali penza boy mitu babeta yo ezaka na po nini na tout ça na ndenge bango so ba bunda ba bima bololo ba bolela mibali ngapo na ngabakuta ba bunda nga se ba bundi non kimananga na bo lingwa kala ti ba bolinga lelo ba bundela kayo basi bo bundela mibali ezala kanango se mobile alingo makasi ezala kanango se mobile alingo makasi po alinga pose le mbanda te ba bundi so kaka abundisa banda na zo mutu esala ka bonde bundisa ka bango mais nga jamais na ko bundela mobile te na ko bundela jamais mobile po le so boyinga sura lobi na zimu susu nga saka na bango loka ba papier ti so bino ba bolinga yo bilengi bakomo benga sora bilengi mikolo ti Soraya bilengi siko Soraya na le bien so ko mobile lingi ne to sala émission bo sepela bala surtout mi bala poto balinga ne bu ba jara basi ya boy onzi mana yo non ndima na ufuna bala tina bala tena ndini mobile so sepeli nga Soraya bala nga na ndima nga no linga nga bala na poto kuna bien na poto kuna to bala to za à l'aise ma mignon surtout na bala nga mais botate eza sampena oyo toyokana na mobile se toyokani na mobile nga na botana nga te ake botani libanda oyo todorte na biso mbana me bolingi na biso eza kaka eya nango makambo eya nango mabe te nde bosala bongo nsima efungwamana te o maladi bahemoroïde bainfection wana nde ngambo ti mais toka liboso nde esala pasi nde toka liboso yoko ndima tenga pe badevrijanga banda badevrijanga banda wana na biso efungama nango esala su pasi te hemorroïde yaka nango bakisi ezali tobakaka na biso tobakaka biso mais ndenge eza na esala su pasi te ekoma yoka monene esala su pasi te ese efungama nango ekoma monene esala pasi te siko nde bomana mibali bongo ezalaka oyekaka leki yo mbala moko to ezalaka ke bofandi penza bolingo bozokumbela ngo ndenge ezalaka bozalaka bokutanaka comment ça se passe bosalaka ndeni ezalaka nango nde tokutana mobali tobandi makambo bolingo tobandi ndenge ebandi tosololi bien toyokani mpe bien
On comprend tout, on est bien, tout ça n'est plus bassi. Buka lelo, lia lelo. Oh, ya. Est-ce que makamona ezala susu on a kanisa. Alors, nous avons kanisa ezala susu ya. Ba ko pyo solo ba. Beaucoup tana mobile lelo ka lelo boko hotel maman esale mimbala moko. Ça za ka muntu no ya ni ya love. Ça va? Ça c'est muntu no ya shida, emsu bubuza ni relation, emsu ebisanga za mwasi na ngai bomba ngai. Netinga na bomba nga, netinga za na mobile mona ndo bimena mobile pourquoi ya batu. Azali mpena mwasi na ye. Abisanga mona mamuto esuka ka biso awa. Ekoma pa mwasi nga papa. Ngaki panzo sango na ndenge nini. Yo malamu Pesa ko kambo. Ngapesa nga ba mwasi ni mwasi no yo kati. Ngapesa nga kambo na ngai. Kazi. Mobile na komaka so. Na komaka kulukela ba problem nga biso menga na ke yebisa mwasi na yo. Abisi mboko pesinga. Na ke yebisa mwasi no ka bo na komako miselo ka bilanga mo nga mo zi otuna sango te. Biso basaka na biso ba kota biso koche okanga mi ba meka ngote. Ofandi no ka boyo na ke linga pede. Ya biso ba meka kate. Ba meka kate so o komi déjà o koti déjà o bima sute. Antoza mwasi na Bilenga yo pesa. Bilengi nga pesaka nga pesaka bilengi makasi kanina na biso kanina pesa na mbani bilengi mamu nyonso tala kanina sala na mobali ko si place mobali za place salité c'est place mobali sala toilette nga na oseti na se wana na lembo na mobali tina matoi na lembo tina se na so mobali ngo ndenge mama mobali na opesa ka sentiment na bali na ko lembo banana na matoi banda tina makata ne surtout biso kota sise biso ba pede kota osise ya mbele balela biso to lela ko sise likata na sise ko sise na sise tina sama binji ne wana na sili siale ngape na pangu siku na le ko semba na moko moto mwazoka na balula na bina surtout nga kuna balula na obina na obalula yi na obalula yo muto moboki la loka ebembe za sens mobile poso aoninga yo po bina kape ozo balusa kai mobile obine ne pela muto ashi tutu nga mobile nga na bine ne muto ashi pardon okangi ba mobile ti elle comme gravité elle comme ni o mitungisa ka boko meka ba pede mangwana ba botela biso mibale so yo mo so lo babongo umuntu bataba siko za kizengi siko mibalo ba sepeli na yo pesa numéro WhatsApp na mibali nyonso ba sepeli nga Soraya la belle numéro na ngezaka plus 243 89 33 18 559 plus 243 89 33 18 559. Si vous voulez un appel normal, plus 243 90 17 90 29 na suka. Plus 243 90 17 90 29 na suka. Na bandela so numéro WhatsApp. WhatsApp est affiché pour batuba les babenga on WhatsApp pas comme là yo émission oyo deuxième partie dans au sur Rosala semaine prochaine to continuer ce comme solo on appelle plateau na ngakuna bele ko teza ko to ba tika na bongo oye ko ya suka yande somo Merci beaucoup Patrick Nzenga. Merci à la Joma de Petuna l'hymne national, champion Kaime Machenda, Nokwabada. Donc bilingue à suivre. Donc merci beaucoup. See you. Donc portez-vous bien, je vous aime beaucoup. Au revoir.